Boazali na makolomine alandaka sela semoko kasi yo makolomi bale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina ipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Ça promet. Eh, ameni nga place mon qui trop qu'on appartement mon quoi soit qui mon laï. Maman au boyate. Eh, maman ne kaka est-ce que il va les yo yebate. Maman na rêve so qui a gentil, a bien, puis singa sous carte na bendi mbongo. Eh, yo mo ba nga ke bolingo ke na nza mo na mbongo eh. Eh, na wali nga mbongo te. You just put to I take I Jésus pour na mbongo moi na nzambe mo biba. Maman quitte ça mon thème, ils ont gravité. Moi, là, ils aiment bien, les garçons m'ont bien. Eh, on est mis en appartement, mon qui toque, on donne, on s'en a maman, dès que tu m'as raté, maman, je t'aime beaucoup. Tu connais? Non, y'a eh, dans l'appartement, mon tout là, bien collé, comme là, dans le bois. Dans la valise, dans la paix. Eh, dans la valise, non. Non, ça, maman. Nzambe na ngai lelo yamba tanza asu yamba te ngai allo wana mama prophétesse ngai mama Luketu ngai mama Luketu mon mari fut ministre ngai mais maman, banana bandi kubenga yu na benga ke telefone na yule kakate. Mama, yu kangai, mama prophétesse. Ngai lupangu nateka kia mobali nanga feministre, nateka ki lupangu po bana babengisinga na poto, balobi mama teka lupangu. Usala baferi na yu na mindelawa. Siko yo lobi mbongo wana pona sala baferi idi ndate. Yupa kulangu mafuta comme quoi. Alors, na pesi yo mbongo nanga ya lupa. Upa kula mafuta? Siko mafuta mo sisi ko pakula na mbongo ngute. Mama Luketu, mbongo na yo izadi, adie mbongo te. Mbongo na tia ki mafuta, nengo pesa ki vimi, nengo pesa ki trini. Te mama tu sala buya? Ata suku sisi ko pakula te mafuta. Uitikali na nguseki isunga kaka bongo. Nyonso bana na sangisi na oyo pesa ka dimi ya liboso. Ngana sa kudia mbongo na yote? Pasi ngana lembi, ngana zala baferi ya kusala. Mama mikolo boni banana bandi, mikolo boni mama. Mbongo bandi. Ulubaki na pesa dimi, na pesa dimi. Ipesi susu kaka na mbongo wana vimi, ebimili wana. De desai salif de vimi. Alubi su na pesa trimi, na pesa trimi, sikoyu. Soko tabi na korono. Pona utanga Biblia teke na kutufungula Biblia yomo ko luka mundu atanga katanga na korono. Verse 1 ulubi yangu wana. Kasi. Na Mama prophétesse ngai na sana posa mbongo na ngai. Ozumono. Korono 13. Obandina okomona ndenge balubi. Muntu wana kumbuna ye uza. Tuna bantu. Sava mama ngana za kuya kuzwa mbongo na ngai. Mama bisu te mama ngana tanga ka Biblia te yo mutulu bisu tukutanga te yo mukutangila kabisu na buite. Akufa mpana nini? Bisimba kenda kusimba
ndaku ya nzambi oyo yaku kati kusimba te asimbi oyo babengaka na français alice ake kusimba akufana mbala moko bambana mukonzi Davidi asilika alela mpona likambo wana yango wana eza kupekisama ndenge nga na yibili soko nzambi mutu abengi yo te ukoki kotanga Bible te yango wana eza komona bantu mingi bakweni makambo naza kuya sikoyo lokolo uza na yo na ndako naza kuya uza na ndako yaka kuzwa mbongo nazali awa yaka kuzwa mbongo na yo mbongo na yo ezali awa yaka kuzwa bino moko nde kukanisa boko mwana ne ya solo tuzalaki na musali ya nzambi biso moko nde tobebisa naza kuya na mwana naza kuzila yo naza kuya nazuya na pokwa nga nazuya wana lokola nga moya kukumba zate mutu koyu naza nango mwana mbali ya kukumba soka uti musala ya zwingai na yiku zwa mbongo na ngai tusali ndengwana okay zwa mbongo na ngai Bonjour maman prophète. Merci maman prophète. Merci maman. Merci maman. Bonjour. Yenge. Bonjour maman. Yenge. Bonjour d'abord. Yenge. Bonjour maman. Yenge. Mbote maman. Yenge. So sambela na so. Mukonzi mukokisi na nyonso. Matondo. Nandenge utindi bantu na kati na ndako oyo mpo bantu bazali na makambo. Soko totali na mukanda ya Edouard 5. Na verset nango 10. Ulubi soko yambi bantu. Kupesa mbote na maboko te kanti luba yenge. Yango tuuti kusala a. Makambo bayeli yonde uyebi yango. Yondo lubila kanga. Ingeta. Makambo ya kulimu sambongo. Ambongo eza kulimu. Yes, ingeta. Soko mudimu iza kuya ibeti saka bankesi ya ndenge wana. Soko mudimu udenge kuluba. Sadi saka nga bankesi. Bankesi ya ingeta makambo na mbongo kubunga lukula kaka na mukanda ya Simoni na chapitre 20 na verset nango ya misato. Yes. Ingeta mfumu ingeta. Yenge. Non prophète. Na libota makamba bambongo ezo continuer kaka. Mais bon. Cousine Nangape, pas dans un souci Nangambu na bango, yango toye ensemble pour sa lumière, nengo pesa ki pa nangai. So go sunga libota toujours. Libota na yo tamu nzambe za kutadisa ngai. Nza kubungisa mbongo. Nzambe atadisa ke ngai tata na yo. Tata babani kusanga na sikawa. Famille dit ma belle. Ndenge na butu na kindoki baza kuteka ndako nayo. Uzali na lupango ya munene na Kinshasa. Misato. Baza kuteka oyeleki munene wana. Na kindoki ya. Na kindoki. Kanda nini oyo. Famille nini oyo. Ingeta mfumo. Ingeta. Bakupesa ntalo boni.
mili elo na lupango na ye naza kosolola na modimo ma nzambe atadisi makambo menene nakofuta kwambie mama ngai te oyo asala mokili aza komona makambo nyonso alobi opesa 1000 elo nafuta yo 1000 euros nafuta sikoyo to après séance ya yebi nde tosalaka bake yekidia bongo baanzi bakende koluka makambo bakende koluka ku mbongo na yo bakende kukanga bantu wana bakokenda pamba nde tukupesa bango mpetike na misu boye ezali ndenge mosusu kansila molimu soki tozwi bawanzi yo bazwaka mpasi ya na libota na bino mpasi kindoki bongo sikoyo mpona makambo ya mbongo na ngai ya bar na ngai misato naza nango na awa mbongo ezomonana te mpona yo sikoyo eza bagérant o bato ya quartier o to eza nani azozwa mbongo nyonso ya bar babar misato mobima mbongo izadi makambo na kindoki noko na yo noko na yo muntu aza kosala makambo wana noko na yo azali na mbuka kuna muntu aza kosala soki opesi mbongo ntango kopesa mbongo bawanzi oyo bakutambula bakuyela ngai nkumbu na ye ikobima lukula nkumbu ya tata na ye ibimaki awa ngai te mpe ibimi donc yo molai makambo mbongo eza nde papa na yo azobalobi papa na yo azobaki ke papa Korodia Nzombo mutu aza kosala ke ngai mbongo na ngai aza kobenda mbongo bon yango kaka bon ngana ebite na ebite tonton Josco ngai na zoka machin na koti makambo famille na bino te mais maman talanga na bien oyebinga mais yo ozalaki wana na ngambo ya Luxembourg eza yo te mais comment Jean ba version ya zotanga ba Simon ba Thomas ba version na Bible ezalaka te comment Jean ignorance ezali péché ya liboso na ignorance excusez-moi maman Bible to ba mon peuple périt par manque de connaissances papa oya botio abokoli obanda bomwana akolisi yo soka zalaki kindoki na alors akolisi yo aleo te abando botolo mbongo boyacho non Jean laisse un peu le temps maman yo za prophétesse banda mukolonini ngana yebi yo te oyo nani Alphonse yozo bana vivre na Bible épître Alphonse ezali Edouard azali na non na Bible zate mais non Jean tanga Bible yo moko zwaka Bible oyo oza intellectuel soit Bible fais un peu la lecture otala nan soko Alphonse azalaka ne ngana sa mutu na nzambi ngana sa di mutu na nzambi ese tala cousin na yo soko noko na yo mbongo yo yazo sisa na babar ngana zo yebisa Jean mukanda oyo kosaka te non laisse un peu le temps Jean il y a trop de conneries trop c'est trop ozobimisa na bar soko ye okomopesa mopa wa ye opesi na batu nyonso est-ce que papa Korodia Nzombo mutazo yiba mbongo wana c'est bon je t'ai toujours dit ça Jean comment bomi pesi kaka na prophétie à liboso eza parole de Dieu ezate yo bando ya esa te yo ke yezo yaki boye yezo sala boye sa sala boye sa te yo kaka mbongo mbala moko kono mais non Jean non ukenda soko boye lukenda mwana nanga na lingina tuna na likambo ya ditemwe nanga ndenge Jean nani bamolai munde kono yo na kuti kolobana yo Bible yebite eloko moko yebite église kutokende na yo te naza confiance yo ebela mbongo yo yakina ngona ndako na pesa kyo kolobaki ngani utaki nangwa mais mama nana pesa kyo mbongo yo yakina bele wana botanga mukona na bipali mbongo utaki wana izo mtoni ngabala ngai mutazo ngabala nani abo yim dalakana ma prophétesse bino mibale nde boza wana oyo mwana Korodia Nzombo ndeko na biso te
Non, 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 bon, mais pas. Non. Yo kama kama zo. Non, ya mola yo zo ba mama belete hein. Mama Belé. Vous avez mama belete na maele ba kimisio ya. Makamona na Ouais, on a pensé que bon, ben raso linga, on mala monde yeyo. Mais yaja. Yep sana na. Boye bani na ye. Hein? Boye bani? Nini? Nazo tu na yo na bikolo, boye bani. Nandini. Nazo tu na soki boye bani. Ah, mama kana oye ba ma passer, mana oye ba ma mbolo bati ko. Nandini. Boye bati nini? Nini mo la. Sika wanga na yibite na kati ndako ye kutuna ngai makambo na nzambi ya bambongo za kubunga to bubela ko discuter. Olobi na ngali ga bala, nazo tu na boye bani. Oh. Boye bani. Mama. Poza ndiko na boye bani. Di. Ya mola yo moni ki ba simisio. Nzambi ya kutomboka boye malamu te. Oyo za dibino ya makambo ya nzambi. Eza dibino te ya dibina. Makambo oyo ezoloba ma awa c'est que yo zoloba nga mamba lokuta. Donc papa na ngai azali na yendo. Sikondo fungoli bisu. Sikondo fungoli. Non, oza lokuta mama prophétesse. Sikondo fungoli bisu ya. Mais non. Place ni ngana za magasin misato a boutique misato na poto. Oza lokuta. Place ni. Omondi lokuta. Place ni ngana za mapango misato na kichasa. Sasa te. Asa pena ba bar te. Lokuta na lokuta. Donc makambo zoloba nga za mamba lokuta nga na kyo ina papa na poke. Hein? Oh. Moni ba na miso nyeo bazaka na kindo. Mais faut Jésus ala ya ba prophète cité na ba prophète. Biso mo tozo komi pesa na prophétie. Na lobi ye combien de fois Josco mona ngana ya mola ndinga na komi kutu lokola papier. Maman mambi kudi. Ouais mais le rezo biki so pona za muto na za contre la violence. So ezaki bongo te no so zuba ushima taba kata guruma. Kunde na zo mona bondire ba kipe zo lingo zonga. C'est toi. Ouais binga bien ya mola yi. Ouais bien na tomboka ka. Na yebi. Anje ya nzambi nubatira ndako. Atika kaka. Anje nzambe wa. Au nom de Jésus. Ekanga yo. Oh. Et puis azolobela bato ke non bopesa mbongo natinda bademo na nga ozoloba bien ke nakotinda bademo Maman prophétesse, makambo salinga na sepelité. Taso lelo papa na ngai aza très malade. Hein? Nicolas na sali confiance na parole na yo. Papa na ngai aza très malade, ali ko yoka nga na téléphone te. Maman. Na ina lubaboye. Mwana na ngai. Bambongo yezo sakana na ngwana. Yo salaki accident. Oui. Afuti bafuti yo mbongo. Na ina poser problème ba accident yo salaki. Bafuti yo mbongo wana. Mbongo wana bafuti yo kaka ya bambia so kene parce que boyebe lo yo sala yo moto. Eza ba accident wana sala moto esala obet. Ozonga ka sous contrôle d'hôpital. Mais lo ko sala. Mama yo kutu vanda ka tika to lo ba no so to zo lo ba. Sala milene mo moto zo sala bien to mela ba sanga pe pai contrôle sala. Na police hein. Au moins na sous médecin te alors quand ba dépasse comme ko sala ni tima ka ba. Na registre makamno zo sala. Bolingo bala na ina ndeni. Anga ni mama mama ngopete mama musuko nyoso ka boye ke so yeke te mama prophétesse. Désolé. C'est na solo na papa ko odian zombo. Mama Belé, bolimbisi ya jo bolimbisi. Na ke no bonde ya papa. Papa za papa na ngai. Papa no kwa tangisi yo classe. Vraiment yo mtozaki mutu ya train na famille ya. Nazaka mutu ya train. Ya. Mutu ya train bolongo na nga mutu. Mama bikuti, omoni ta munzamba zaka nzamba kala batuloko ya bino. Kaka ndenge ovandi nde mabele fungwa mi odindi kangami libela. Toso dino na mabele. Omoni ba odindi so pa nzambe. Tina moko te aza mutu ya bato ya leta toke na biso kaka ponga banda kutu te en tout cas vraiment na o sali ya Josco na banda lo bando tongo midi poko omoni sikoyo omoni sikoyo Mama, qu'est-ce que ça me merci na ça contre la violence. Ça c'est pas de dire que ça comme ça de ça. Maman, peut-être na essayer laisse violence té. Allô. Ozoli nani? Eza nani? Mutasimbi téléphone na ye, mutasimbi téléphone na ye ba kotina koma. Voilà les problèmes. Kotina koma li kolombo wa senga ki lokana ko na ngotin dembo ngotel kolom li kona yo. Li kona yo. E bisi papa na ngalo ko kotina koma. Tika kaka. Ya eza li kolona ye, eza li kolona musuma na yo. Ba dommage yo. Ba dommage commis yo. Ko futa monde ngo escale. Maman, toke na qu'est-ce que papa. Pardon, il bongi na hote. Bwaka Biblia wana nikuta. Oh! Na soni. Mwana mpongo. Tamiso kwa
nyao opumwa surtout ngai so sera na ko zo bayani bakunga saka kute monela ka to monela ko ngabana no beto ba ko mona surtout mwana wa bindoki no sino ba ko tele o moninga ngakuna saka na te so na te ibale za kono so se ko mona ka ba ko kute ko sala ba ko sana na ba na shege ke barao La bien à Libino, non, tu la bien à Libino. Lokuta, moi ça lokuta. 1000 euros. Famille à Lindoki. 1000 euros. Piki toza contre la violence. Oh, t'es la famille Mobimba Bandoki. Allô, pasteur. Pasteur Devos. Ah. Allô? Ngai awa makambo moyen te pensa. Oui, maman. Mwana mobali oyo aza molayi, kombo mpe lisusu molayi, alukelinga makambo pasteur ndenga nazali awa. Bandeko ne bayaki awa, nzoka ne bandeko na ye mpe bayebi kotanga Bible. Makambo nini yozanga makambo te makambo nini mosala na Nzambe? Mwana mobali molayi. Tanga nazoloba na bango makambo ya oyo Edouard akoma na Bible, na oyo André pa koma na Bible, bazotala ngai kaka boye, ozomona. Ozo lokuta, ozabo na boye. Mabo mengo, yokanga na. Nayebisaki yoke, ko yoko pesa ka ba verset biblique te. Yo lobaka ke Nzamba lobi. Nzamba lobi ezalaka boye. Parce que yo yebi Bible te. Comment vous kenez ça ba verset biblique? Hein? Non, ba kino ko pesa ka bango ba verset biblique te ko ba komina Matthieu to na Marc non. Lobaka ke le Nzambe lobi boye. Lobaka ke Nzambe to Bible lobi boye. Suka wana parce que so ba komina ba verset ba okanga yo. Ba ke ko saila nga vraiment likita donc nazana problème awa. Na yebi yo lobaki na ngala loba kaka. Na loba na Nzambe mo ko pele kanata usiko na bena sali awa. Mwana fanda susu na mbongo ezate. Mwana fanda na mbongo ezate. Uzuluba lobaka. Ebite na ta ba passeport na zana ngwawa. Oyo feza la ya. C'est pas grave. Nous allons calmer. Nous avons un grand maître. Tout planifier. Koki manano te yokanga nanu. Nafandaki na ngai bien vraiment. Ok, ma Luxembourg, ok, non, c'est pas encore la solution. Il faut un calme. Il faut un passeport ni nous allons voir. Si on a un machine, il faut un passeport ni nous allons voir. Passeport nous allons voir. Tel un passeport nous allons voir. Passeport na sana ngo oyo eza passeport ya oyo eza bato Luxembourg oyo. Sikona kende Chine musika kuna ba Chinois pe mikolo baza pe mwandenge. Na ba bitumbo susu ko ina mboka oyo vraiment Putin makambo zo sala vraiment. Na kwa hiyo kena nga Ukraine po kuna mbongo pe zali et puis kuna pe bato na biso bazalaka mingi te donc mona okuta na kana bato batanka na bango Bible te, c'est ça le problème. Non, makambo Ukraine ezate makambo ya soki ya Russie ezate. Ukraine comme terrain mabe. Ukraine ezate terrain mabe. Yo yebisa na ba passeport ni ozana ngo wana, comme ça ngana oyeba be to lutambo. Ngana bandaki déjà makambo ndako na ngati bandaki déjà nani mabele na tindaki déjà mbongo basomela ngai mabele na ngai. Na ko salaka muke na zwaki su terrain mususu lisusu pona mwana mwasi o mususu asalaka ba voyage wana mbongo na ina somba siko terrain mususu. Un pasteur de Vos. Zala kalme. Malgré ba nema mandako asomelo mabele solution ko zwa. Les a passé pour ya Suisse. Bon, Monica Kabongo, Monica n'a qu'une de Suisse, donc elle n'est qu'à Suisse parce que n'a rien soumis ça doit passer pour eux. Ils ont payé ça n'a rien à la Suisse, donc elle n'est qu'à Suisse. Suisse là c'est pas la canango pensate parce que Suisse c'est ambassade ensemble puis bato bien ba yebinga ba ko yeba ke bon na luka bamboka moka ke batama
Ah, mwana mbali oyo molai kaka moto alukelinga makambo na lisunga na ye. Non, yoka, Suisse eza bien. Pour ngai na moni okende Suisse. Parce que na Suisse, okende na mboko ya suka ya musika. Okende na basiri tukela ba balosante. Il faut que na mboko ya musika ngamu na planifier na mbilo za la. Parce que la Suisse, parce que Paris, Bruxelles, France, tout, Allemagne, c'est pas Molai. Oui, papa. Ana mwana na ngai. Tubutaka bana, tubutaka mitima ya bana. Pardon, papa. Pardon. Lelo uza kusenga ngata tata na yo pardon. Nasengi. Lelo uza kusenga ngai pardon molai. Tangu bibisa kimaluba wano yupya kinga toma wate. Papa, ezala ki envoûtement, papa. Ezala ki envoûtement. Papa uzali ndoki. Yo mutoku libu sa mbongo na ngani yoso na bangi. Soki na kenyi mbongo ezala ki bele nyoso limwe. Ndata na yo. Ndana zana kitsasa na kuja kuna na putu. Kwenda ya kulibu sa mbongo na yo. Papa, pardon. Eza envoûtement. Zelo za kubala ngai. Pardon, papa, limbisa ngai pardon. Izala ki yote. Limbisa ngai papa, nasengi pardon. Nasengi pardon, papa. Zian. Pardon. Papa. Zian. Papa. Zian. Papa. Ah, Nzambe. Limbisa ngai papa. Qui? Et pourquoi? Les envoûtements, papa. Les envoûtements. Vous avez un gâteau na yugo. Pardon, papa, pardon. Les nous avons senga pardon. Et puis le réseau qui m'a dit. Et puis le réseau qui m'a dit. Ah, papa, Koko de Nzombo. Ah, Nzambi. Eza mama prophétesse wana mama mikude akosingai papa akosingai papa yola papa nanga libisanga pardon papa papa oui papa papa iloko yo sali lelo za kusenga ngata na yo na dibisa yo papa na zengo limbisa ngai papa ngai uza kusenga na yo nataka ya bineno sali na lelaki na usuka wapi Nzambe na usuka wapi no papa pardon tukolela papa pardon Moulayi pardon papa Udisa kingai eza prophétesse papa lelo za kusenga pardon mutu Nzambe lelo za kusenga pardon pardon papa lelo za kusenga pardon pardon papa tukolela pardon papa oui papa oui uza kusenga pardon pardon papa naseka bolembi usipeta courage bwana uluba papa dibisanga lelo usukuraji bwana uluba la usenga pardon papa pardon pardon na osala lisusu te papa na ozandoki te papa na yo kubukanga mutu na kuzwa yangu na jindoki na ngai lelo za kusenga pardon pardon papa pardon lelo za kusenga pardon mwana pardon papa nana dibisa yo papa soko limbisinga te na osuka wapi kibisa kiba luwa wana nyo sulubi paya batu ulubi nyanga jatana yo siko yo batu nyo suwana yo kibisi liba sangu wana ukibujiliza bangu kitatana ngaza inosa oza inosa papa eza mama mbikodi papa sunanga makambo ya kukose la boy limbisa ngai papa uza kusenga pardon oui papa limbisa ngai uza kusenga pardon oui limbisanga papa limbisanga ngai papa na osenga siko wapi pa nani soki yoka moboti na ngai olimbisinga te papa papa nanga papa limbisanga Nzambe na kosuka wapi tata zalaka moko na batata leki na Afrique du Sud bayanik tata leki yanik vraiment bakomi kobude ngai Nzambe Nzambe na ngai papa katelinga telefone Nzambe limbisa ngai so papa boyi kolimbisa ngai na koyebisa yo moka Nzambe kota makambo mokota makambo ta bato ya Nzambe oyo lukuta oyo bameminga bisika bamemi ngai papa limbisa ngai Nzambe kota motema tata na ngai alimbisa ngai je crois pas mon Dieu merci mon Dieu
Allô? C'est vous, il y a pas de répondre na you. Hein? Allô? Il y a pas de répondre de oui, il y a ni de vous. De vous, you dinga tu bianga. Vous dinga bumuana ngai. De vous, you pesi ngai mama prophétesse ya bonde la pona mbongo na ngai. Tu uti kuna nende kuna. Ndekuda unjoni siku yo kujupitano. Tukome kuna. Balobi mama prophétesse akangibisaka. Divorce. Mbongo na ngai. Ningi nazaona zali buso l'hôpital. John ya mikokilite apikili crise kaka wana. Ambulance ya yazuli wana. Pole nini boyo komona. Pole nini na zotura yo. Divorce soko yo ki ponderi na yo. Salambagu soki tingana kilikufunda yo na mbila. Na kilikufunda yo. Yibi. Uzana ntoki. Divorce ni kukubagai. Siku mwana nga kukita seri crise kwe. Akangambia l'hôpital. Mbongo nange kei mbongo nanga lupagwe. Mbongo divorce mbongo nanga. Mbongo nanga divorce. Mbongo nanga lupagu mwana nanga l'hôpital. Mwana nanga l'hôpital. Mwana nanga l'hôpital. Mwana nanga Allô? Ozo yamba te, hein? Olingo yamba susu te, hein? Maman Bikodi, maman prophétesse. Olingo yamba susu te. Yamba te donc ndengo baki na ngana kangela tata na ngai téléphone ndengo poko mo kangela nga téléphone. Ndoki. Yo moko ndoki. Allô? Oyo ka message yo. Yo ngai so tozwi yo. Makambo yo sali po lelo nga papa na ngai etane ya santé na ebité papa na nga comme ko chola ngai likolo na yo. Yo so tozio na poto. Lukeska rotambola. Ah. Papa na nga ndoki. Luko ba professeur kwanga na madeso ko tangisa nga so ba chapitre nini na ezaka kuna Bible ngote. Elingo bani. Tala message yo soko yo ki hein. O la pa musala o na poto. O making mo la ite. O making it zelo ko yo kangai. O ko yo kangai. Mama prophétesse kwanga na madesu yoza mutu balia osoki ndenge nini zelana ne okomona yo oza na kimia te na mboko nganga yoza nganga kisi okomona kimia ne gosila na Paris tozali apo zela okomona kima kaka ne ozo kima téléphone donc okimisi ba deso ba téléphone yo moko okima téléphone zela okomona ngai okomona biloko na ngani sura sura sikana tika ngoka ka Nzonga biloko tsikali nzonga ngai. Ah, ngai vraiment. Kolosi kora ke besuisi na yalo bandela de susubi. Soki ba yesi ko bakutinga. Fatigué kaka te. Na bima ina 5h, ba mai oken. O bato obuka ngai. Ti ero na obuki ngai to liani. Micheli, bilangeza wana. Okoti mwana mwasi za atuna katata teke na osala nini mwana mwasi akreaka bino nawe bate bana ya generation lelo soko boza na nenge na okene mabala bakofinga baboti. Okay tata yoka ni kama kota na bilanga kuna ubukenga inga yosali tata bilanga no lelo bina kota yo linga ba kota na bilanga no na pekisa kabana wana po baya kobuka ka biloko na désordre ngana pimila ka muteloko te matembele yango wana Micheline kota na bilanga matembele longoli ngai ko matembele bilanga wana eza na matembele yana tomate yana pondu na yo kaka sikam na yeli na fandeli atata na esa ki jour wana yamba téléphone o tantisi na ndo benga obwe ko yamba oyoki siko makambo ebimi na poto Micheline tika makambo wana tika lisano a complice na bato poto te aza complicité combien de fois ngana senge numéro amola ya lingo tata yo kasiko makambo ebimi na poto ya sola kana bango ya molai mutaba kwiti na poto azawana kaka soki atie bakwiti ake na banke abimisi mbongo na ye ameli lobi nango soki azongi bomoto ake na banke akutaka mbongo ezaka short ye molai suko education nyonso bapesa yawa aye kokende nde pa ya mama prophétesse na poto kuna babinzamizambe ebime ebele aye kokepa mama moko mama prophétesse aparti ya poto mama prophétesse wana nde apesi ye prophétie sikoyo ke papa kulutu nde ndoki ayibaka mbongo na ye na banke na ndenge ya sorcellerie
Mola yaza intellectuel. Oh, yo bengi intellectuel, ya mola ina pota koma na eka milango na milango kwiti na kwiti. Grand frère atangi, yango na holo bati. Grand frère atangi siye ba classe. Résultat ko pesa batu na poto yango wana kina poto sa ba biloko ndingo wana. En plus de cela, même ba église yango. Comment yo mwana okuko se laisser faire ndenge wana ba yebiso papa no ando ki pe aye ba kite papa siko vérité bimi ba bi azolela. Ata vérité bimi. Azolela, azoba bolimbisa ya zakaka mwana. Vérité c'est bimi. So grand frère akufaki na ndenge azali na basusi ndenge wana, ndenge azali mitungisa ndenge wana. Pongani na azali kotomboka bongo. Papa yo pando zozwa pe likambango Mais Micheline nazwa ngo grand frère biso ba bokoli biso. Omoni bolingo yo zana ngo envers molai. Et à bolingo oyo biso ba para na biso ba boko la biso na biso boko amia opanza na te toli ya sani moko tozo la lesika moko tozo kende ba bilanga ba biloko nyonso sika moko na grand frère siko soki mutafi grand frère a touché directement ngai mutu soka touché ngai a touché directement grand frère et surtout moi no biso to boti moi no ya biso molai et ala mutalibanda ça va et moi ndako moi na milu kile malédiction. Papa asengi pardon. Papa na ye, asali mabe na papa na ye, soka asengi papa. Lem suku papa na enda kolimbisa, mais yo ndo mozozo likamonzi ko kolimbisa ite. Asengi pardon. Ayeba kite. Eza binzambi tozoke kokota kana monda lelo. Olikola binzambi ba mama prophétesse. Ndoki. Nde ba benga bino ba ndoki. Siko ayeba kite ba bia zolela lobi limbisa. Yango momu kwa na tante sabenga ki yo ndo bono ko so téléphone fala ko yoka ye. Omoni Micheline molai asalisa biso ya mingi banda kenda poto wana auti na bakodi yo mtoza okene zongo mais problème ezali biso to ba parents oyo tozaka te so yo mwana salisi yo abandi ko bebi abandi obunga nzela likola ko salisa wana yo perdre autorité na yo biso na biloko wana te omona ngone na sala kana yo wana ndako tant mola ya fini grand frère donc est-ce que ngana ko sepela na mutu afinga po ngana finga grand frère te kasi ngana yo senga azolela bolimbisa za mwana mais ça va conséquence ba biloko bazoluka za mwana poto wana kenda ki wana na ba Belgique wana ba église ya solo ezali na mama moko aza na Belgique wana ma bonheur église neza nini oyo Christ est la réponse mama wana pesa ka ba enseignement abani na ba fermissement donc ato kangi ndoki na famille na yo akutina yote ke boya mutu wana kwa ndoki. Par contre aulakisa ndenge nini okuko vivre na mutu wana ba mama wana bazali batu bazoluka yazo pesa ba enseignement na ba ivoirien na ba camerounais bongo pona nini te ba congolais biso to bénéficier na zo comme ça likambo yango ba okanga na pa kutu bandoki lokola ye mwana saka loko ni sila raté yo tika likambo kiti aye biso ke vérité bimi ayeba kite mama prophétesse moko na poto kuna nda kosaki ye yango wana za mwana azongi na sa makolo kosenga pardon bolimbisa ye akene kosenga nzambe pardon asengi papa na benga zera tansa benga oyoka nde basololi makambo nyonso bakoyebisa yo ye lisano yango soko benga ye kuna na telefone nakutana na ye nasola na ye so nazwi unité na obengi na poka comme ça bosolo siko tata ngai yango balamba nani sala la mère Micheline sala la mère tala 3000 francs wana na sala netwa 3000 francs tata yo zo mona mbongo mikolo eza facile 3000 francs 3000 francs osomba tomson batiaka wana mipiku wana soki 4 batiaka wana kasi calculo yango bakokanga bino ndoki na pa kuluki ozwa kodi te mikolo oyo siko okolela ndenge nini Vraiment, natika ndako oyo navambiranga malamu mwana mobali ya molai oyo bapesi eke mpo molai wana yende ye kaka moto alukelinga makambo oyo mama paster devose nga sikoyo na kosala nini ndenge tosolo. En tout cas, merci frère José. Nzamba azaka malamu bakonseil opesinga mikolo nyonso surtout depuis na masanga vraiment namoni qui m'écoute et puis vraiment compte na la banque est stabilisé hein. En tout cas nzamba kitoko nzamba bolingo. Merci pour le soutien de nous a encadré parce que kaka père alinginga te père atelemaka na position na kaka nzambe kasuna sikoyo mobolobi compte na yo mbongo evandi mondimi akoki komitika na nzela masanga te
omoni ke lokolo tiki nzela masanga mbongo na yo evandi natiki biloko wana oyo balobaki na yo banzela bambikudi wana nyonso omoni ke ezalaki nango ya solo te mama wana aza na ndoki ye moko mpo mama wana na comprena te nde naki kota na bamakambo na ye kolokaka eloko nga mona kosola nga na nzambe naki eloka moto ya mokili eloko biso bandimi mosusu toyebaka te lisolo ya yo na nzambe etali yo na nzambe mpona ntango nyonso okokende koluka pasteur ane mpe motu yo moko okota na chambre na yo bondela epai ya nzambe akoyoka yo neti likambo papa olobi papa azali motu oyo nzambe akeli soki nzambe asalindoki papa alinginga te wana nyonso wana ezalaki na nzela ya nsima ya masanga lokola nzambe asalimbisi yo papa azali ekelamo ya nzambe akolimbisa nzambe akosimba motema na ye papa akozongisa motema nsima mpe akolimbisa yo mais lokolo tiki nzela masanga kozongela yango lisusu ekabolenga na père kaka moko naza na ye ntina kini bapapa leki kuna na kinshasa kuna balingi kukoyokanga te bakoyoka yo te mpo omanke respect na ndeko na bango même famille tout petite sœur na ngai se balashe nga ekomi kaka yo yokanga bato bandoki nzambe alibisanga nzambe zala na kimia merci frère nzambe asalimbisaki yo papa mpe akolimbisa yo mbongo na ngai efandi nango ma compte naomela na nga te donc mbongo efanda vraiment donc mobimba lokola papa nana ayebi te ke mbongo evandi ntango akoyoka ngo akolimbisa yo père aza na innocent eza nango ka makambo ya bato tokoyeluka na mokili oyo père aza na innocent père na ngai nayebisa olika mosusu bato bazalaki na banzela olakisa liboko bakoma namona na so bango te bakoma na nzela ya nzambe mais tokeba na nzela ya nzambe bakei parce que kuna bamoni ke bato bazwa lisusu te bakomi kuna yango baeglise ekoma ebele okokende kuna makambo be ya lokuta frère José merci beaucoup merci mon Dieu merci beaucoup merci pour l'exhortation merci namoni mpasi sala boye siko pasteur devo sasenganga susu mbongo tokabola nini yango nayebisi 80 mais 120 na nazosala même 80 wana so tokaboli yango nga ndenge nazoperde nga nazokima nazokende arepele nga lisusu naye mpe bango nyonso ndenge moko ntango maluketo akekuna akende koluka akokende kuna koluka ngai kuna akomona nga te natali so place onga nazokendeko soki nalakisi so place onga nazokende mpo landela nga mbongo eza mbongo nakei naponioki bokomona nga susu te na yo na bango esili nakei mboka mosusu epai mpe olakisi nga nakokende kuna te na changer destination. Mama prophetesse ya ginga mbongo tatuni te ngai luketu batu boni bayukanga somo ngai luketu ya ngai yudienga mbongo mama prophetesse udie mbongo ya ngai mwana na ngaza na lopitalu ikomi bazongisa mai bazongisa makila poni emotion ya mbongo ya lupangu ya tata na bangu yuboli ikukanga mayuna laka uyibinga ite utuna kite mbongo ya ngai luketu udiango atuni ngai te tukutani na putu lise kusangani tuyu kusangana nayibinga ite akini na kichasa kuiba ngai atuna kaka kumona laka kukanga mayuna laka yibinga ite Boazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi
kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. mbote balandi ya émission groupe Salongo, balandi ya TV groupe Salongo, toye kopesa bino mbote mingi pe toye kopesa bino merci pona nyonso oyo bosali bosabone bozolike bozako aimer vraiment ezopesa biso courage ndenge tolobaki et puis tomoni pe bato mosusu bazobenga bao basala ba numéro ya téléphone bazobenga pona koloba bapasi oyo bamoni pona epa baprophétesse na baprophète bandeko baprophète ya malamu bazali ya mabe bazali baprofétesse ya mabe bazali ya malamu bazali tozali awa kaka pona koteya ata boseki me bozwa nde liteya oyo ezali na kati ndeko malamu tanga bible yo moko ndeko bible ezoloba na biso tokoyeba bango ndenge nini elobi na biso tokoyeba réponse kaka ye moko nzambe apesi tokoyeba bango na misala na bango soko tangi bible kokutana na makambo ebele nzambe akotalisa yo liloba na ye eza kaka na bible oyo atikela biso bandeko biso tozali wana mpona koteya tozali wana mpona kozongisa bato mpe na nzela nani apôtre Paul alobaki na biso kuna na Bible alobi boteya liloba na nzambe na occasion nyonso. Donc voilà que ba film tozo sala ezape occasion ya kozongisa bato na nzela pe ba o baza décis déjà ba vanda kolukesika penza o liloba nzambe ezali vraiment ekoluka kaka te bateye babikola kayo non nzambe alobaka likambo na yo moko mutukolo likambo tokotala na Biblia tomoni te sika moko Yesu abimisa noko moko abimisa tata mwasi ndoki mais Yesu azalaki ko pointer liloba na ye ezalaki tes péchés sont pardonnés pour lisumo yo sali yango de sali bongo alobi ta foi t'a guéri voilà ndenge Yesu azalaki ko lobela sois guéri c'est ça langage ya Yesu totikali komona tata na bapôtre mais lelo oyo ezali pasi mingi nalobaka toujours que soki yo olotaka baluki bongo yo oyebi ba o balotaka yo voilà bandeko na biso mama prophétesse Cécilité toko continuer yango po bato babenge bele makambo ezebele ya mama prophétesse na ba prophète makambo ezebele o toko bimisa mais dans un premier temps to katina nous parce que tout ça na auto sali déjà oyo bokota la sima kozala na ya mère Changlin parce que to zwata ya kosala la bino sikoyo ya makambo bozo senga biso photo zwata ya kokende kosala yango pe vraiment bandeko na biso to remercier bino technique boyebi tozo insister toujours que tozo sala na ba moyen na biso moko propre nzambe apambola bino tozala malamu biso nyonso amen tanga Bible